Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na Pesibinombote, na Kombo, na Yesu Christo, eske ozaliwana pete to bondela, na pokwa ya lelo toye pete to bondela, ete tozali na programme Boka ya Congo na partie est, ndeko nanga yango nde esengeli ete yo nanga to telema, to bondela, to belela nzambe pete nzambe asala, ensemble to bondela, to zala lisanga, bien sûr, mutu na mutu azali ko bondela na ndenge na ye na bandaku, mais awa ezali prière ya lisanga ndeko nanga. Biblia elobi na mukanda ya Psaume 133 verset 1, et voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour de faire de demeurer ensemble dans la prière ponatina yamboka yangonde toya ete tobondela. Bien-aimé, na micro ya pokwa lelo ezali ndeko na bino Mote Philippe uta na mboka ya Belgique yangonde nazali awa pete na kambayo na prière oyo ete yo nanga tobondela tobelela nzambe ete asala na yebisaki bino ete mikolo ezali koya pona Congo ezali malamu te, mais Seigneur azana posa ete biso to bondela ete batu ya mokili basoda ya mokili balobaka ete ko déjouer attentat ko déjouer danger wana oyo ezali liboso ya Congo. Avant to bondela tika ete nayebisa yo ete makambo oyo ezali ete ezali communauté internationale mobimba mutu ezali kobundisa Congo, ezali kaka ba M23 te, ezali kaka ba Rwandais te, ezali kaka ba Ougandais te, mais c'est toute la communauté internationale yango nde mutu ezali kobundisa Congo. Yango eseng bondeli na yo et protéger mbokali bondeli na yo esala ete nzamba kita nzambe asala. Mais avant to banda lo sambo na biso bien-aimé dans le Seigneur, soki nano o s'abonner te ndeko nanga s'abonner na chaîne o poete ete o soutenir musala na nzambe bien-aimé bo like bo commenter bo sala ba commenter le Seigneur. Mais avant yakobanda lo sambo na biso bien-aimé tozotanga verset moko ete emema biso na lo sambo Exode 1 Samuel chapitre 17 verset 45. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Awa bien-aimé okotanga na mukanda nyonso ya chapitre nyonso ya 17 ya 1 Samuel okomona ete ezaki défi moko ete mutu moko ya munene na kombo ya Goliath ende mutu atelemaki liboso ya bana Israël po ete abundisa bango ete alobi ete bino pe bobimisa mutu moko ete aya kobundalanga azalaki mutu moko plus de 2 mètres, azalaki engambe, azalaki munene, azalaki guerrier, azalaki mutu ya bitumba. Mais na kati ya Israël mutu moko te amonanaki alobi ke soki ke mutu wana alongi ngai biso tokomi ba esclave na bino, mais soki ngai na alongi ye bino bokomi ba esclave na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, roi abangi, basoda nyonso bangi, batu nyonso bangi. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde denge nazali ko yebisa yo ke bitumba o bi lo sambo tozali kosala guerre o ezali kuna na Congo, ezali guerre ya géant, ya ba géant o batelemeli Congo, ba o batelemeli Congo bien-aimé dans le Seigneur. Mais eyaki komona na elenge moko na kombo ya David tango ayena kan ba yebisi ye defi wana alobi ke ngai na kokende ete na bundisa mutu wana. Bien-aimé dans le Seigneur na pokwa lelo nazala posa mutu wana ya courage wana spirituel totelema ete biso to bondela bien-aimé ete ba géant ba telemeli Congo, ba géant bazali ba Rwandais, bazali ba M23, bazali communauté internationale mobimba. Tanga tala siko un petit garçon il y a 17 ans David a telemi azaki mutu ya bitumba te, hayebi guerre te, a telemi ete abunda. Yango de biso nde to telema
to soutenir armée, to soutenir Bawazalendo, to soutenir président, to soutenir gouvernement, to soutenir nyonso bazali ko militer pour ete kimi kota na mboka yango nde kolanga alobi ke ngai yozo ya liboso na nga na bibundeli nyonso ya tala o nyonso tozomona wana M23 wana ezali kombo ya pamba, étiquette ya pamba, ezali ba américain, ezali ba français, ezali ba anglais, ezali ba belge, ezali ba communauté internationale nyonso wana ba hypocrite nyonso ya ba africain baza sima wana de konanga ya ezali MONUSCO wana ONU nyonso wana bango nyonso wana batu bazobundisa Congo azali ye moko, Congo azali muke liboso ya bango nyonso wana meto la kisa ete totelema na prière ndenge David alobi ke bozo ya na bibundeli nyonso wana me ngai nazali koya liboso na yo na kombo ya Nzambe oyo fingi yango nde biso nde totelema na kombo ya Nzambe ete basoda na biso balonga, ete bawazalendo balonga, ete président alonga, ete gouvernement elonga au nom puissant de Jésus. Yango nde exhortation tozanango ete toyebake bitumba oyo eza na bavole mibale spirituel na ya baminere bien-aimé na yebisaki bino ke Seigneur alakisi ke mikolo ezali koya ezali malamu te mpona Congo yaya ntango tozozwa yango à la légère ntango ke makambo mabe koya yango nde tokoya komona ke barwande bakozwa mabele wana tala minduki ebele au gouvernement basombe ete soki ekwei na maboko na bango bakokoma encore plus méchant, plus mauvais koleka. Bien-aimé dans le Seigneur, risque ezali ebele mais soki tolamuki te na prière ndenge Moïse akendeki na Aaron na Ur na ngomba mais Josué azobunda mais bango ye ake na ngomba bake ko prier yango de ngomba na biso ezali losambo yango nde Tobon de la bien-aimée, dont le Seigneur toko la moula dignité parce que les alliés air tardive, les alliés pour être batouakende, balala, afin que bakende sala. Au nom de Jésus, Tobandiko bon de l'ensemble. Est-ce que tu es là ce soir? Tu es là ce soir, bien-aimé, Topambolin Zambé. Zambé Oya, accordé biso tango Oyo, et biso Toya, et Tobo de la Fonatina, et à Congo, pour la Kimia, et à Congo. Alléluia, bien-aimé, est-ce que tu Ozawana? Nzambe wana Nzambe ya David akufate asanabomo yende toye kotombola totere misie pwete amimonisa nabitumba oyo eko impose mboka wana bazali koyana na ma programme na bango na bajanda na bango diabolique yango nde biso tokobondela na poko alelo ete tokwesa yango nyonso ete esalema te au nom de Jésus bondela tokomisi Nzambe le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qui n'a yoté, papa, tolinga ki tozala na bomoite, ce qui n'a yoté, ma belewana, les alliés à Congolais, yonde mto pesa bango. Au nom de Jésus, garapona ma belewana, yatala lelo, et bato akofi ebele, et Nzambe tata, toye epaina yo, kola kisa yo makambo ezali kosalema na mboka wana. Est-ce que tu es là pour prier avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, on a Tina Yamabele, alléluia, Gokumisio, le roi des rois, le Dieu qui vit au siècle des siècles, ok, Painayote, et Payanani Mususu, alléluia, oye kole la yo papa, oye kole la yo Seigneur, alléluia, papa au secours, ensemble tata, alléluia. Au secours, papa. Alléluia. Au secours. Est-ce que vous allez voir n'a pas été au bon de là? Au bon de là. N'a pas quoi, alléluia. Alléluia. Au secours, Seigneur, notre Dieu. Haraba Goliath, au bâtiment du Congo. Tozo Funda, Makambo, et pas une ensemble. Hapa, Taraba Goliath, au Nyonso. Naïna défi, était bazo, ma belle, na makasi. Bae pwete bazua ba minere wana opesa Congo na makasi ba boma ebele basi ba kenda na terre bele. Alléluia. Halati lelo batuana bazali ba méchant bazali ba mauvais Nzambe tata. Ozawa pi papa toye kobelela yo na pourquoi lelo. Seigneur kota makambo oyo.
ndeko na ngai Bible elobi ete Nzambe azali kozela ata mutu moko kaka abondela. Alléluia. Ésaïe 59 verset 16. Alléluia. Nzambe oyo toyekobelela yo Nzambe tata. Ala bakolo mabele bakoma kolala na bazamba. Alléluia Nzambe tata. Ala Seigneur notre Dieu bela babumisa bandeko na bango bakotikala pe komona bango te pete baboma bango babwaka bango na bazamba. Nzambe makambo ezali kosalema na mboka wana ezali très atroce. Ezali Seigneur notre Dieu indescriptible. Nzambe tata toyekobelela yo na pokwa lelo. Alléluia. Est-ce que nous connaissons le Nzambe na pokwa lelo? Seigneur au secours na bitumba oyo. Alléluia. Au secours na bitumba oyo Nzambe tata. Mondela ndeko na ngai tozobelela secours ya Nzambe. Apesa gouvernement mayele, apesa président mayele. Alléluia. Alors la bango kobanga. Alléluia. Au nom de Jésus. Ba wazalendo na maboko na Nzambe. Alléluia. Nzambe apesa bango bravoure. Force armée na maboko na Nzambe. Seigneur apesa bango bravoure. Apesa bango elonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ndambo papa, toye pa ina yo Seigneur, to pesi au gouvernement, to pesi au président, to pesi Seigneur notre Dieu. Ba réserviste, yaba wazalendo, to pesi bango e pa ina yo Nzambe tata. Alléluia, Nzambe tata bazaba David. Metta là toute la communauté internationale. Le Congo est seul, le Seigneur na moment oyo papa. Congo, alaba eya seba oyo bayaki kutuke po ete basunga bakomi collaborer na ba terroriste. Nzambe tata, au secours, tozana posa solution. Au nom de Jésus, solution Seigneur, solution Seigneur. Ota makambo yo, apa kota makambo yo. Au nom de Jésus, intervient dans toute ta puissance. Alléluia, bien-aimé. Tozobele la kanda Nzambe kwe la bango nyonso. Ba o nyonso bazosala complot contre le Congo. Kanda Nzambe, kanda na yo papa. Ekwe la bango, kanda na yo, kanda na yo. Ekwe la ba communauté internationale wana. Alléluia. Tobele li kanda na Nzambe na pokwa lelo. Kanda Nzambe na ba terroriste. Kanda Nzambe. Alléluia, kanda. Alléluia, papa, kanda na yekwe la bango. Au nom de Jésus. Alléluia, tout obéi la confusion et kota na kana bango. Confusion na ba M23, confusion na EAC, confusion na ba américain, confusion na ba belge, confusion na ba français, confusion na ba anglais, confusion na ba multinational. Confusion et côté la bango, ti ba économie la bango, confusion et côté ti la ba économie la bango, économie ya makila. Alléluia, bazali koya. Alléluia, kozwa mabele. Kozwa minere ya makila. Et pourtant, le président assez aloba la bango ke porte ezali efungwama. Boya to travailler ensemble. 50-50. Balingi 50-50. Seigneur, confusion na kana bango. Confusion na kana bango. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Confusion côté la bango, Seigneur. Qui ne parle pas un seul langage. Alléluia. Qui commence à s'entre-déchirer. Qui commence à ne pas s'entendre. Qui ne parle pas un seul langage. Division et côté la bango au nom de Jésus. Division et côté la bango au nom de Jésus. Division et côté la bango na kombora Yesu. Ba plan na bango nyonso ba complot na bango nyonso tozo déclarer échec nango au nom de Jésus. Complot nyonso international, complot nyonso ya empire ima, complot nyonso ya ba tutsi, complot nyonso ya ba américain, ya ba belge. Échoué lamentablement au nom de Jésus. Ya soki tozo bondela. Soki toza elongo Nzambe akosala. Yango de toyoki na maloba ete il est doux. Il est agréable de frères de demeurer ensemble. Tant que vous allez ensemble dans la prière. Et Zamaki Saka bénédiction nahi. Alléluia. Zombe tata. Complot na bango.
ekokisama te maloba na yo elobi ete soki bakomplot wana ebiye euti epai na yo te. Nzambe ya justice na pokwa lelo. Alléluia, tosengi justice ya Nzambe. Alléluia, papa alobaki mabele wana ezali ya bango bazali koya ete ba reconquérir mabele na bango, mais soki te justice na yo, justice ya Nzambe, justice ya Nzambe, justice ya Nzambe. La justice et l'équité sont la base de ton trône, Père. Alléluia. Ba Congolais bake kotumbola mutu te, bake babotoli mabele ya batu te, bafandi na mboka na bango da kimia. Bazola ya ko provoquer bango Nzambe tata yango nde tozo déclarer la victoire. Elonga na basoda, elonga na bawazalendo, elonga na gouvernement, elonga na président, elonga na peuple congolais. Alléluia. Au nom de Jésus, elonga à pacificité, esprit, sentiment et un nationalisme et la mouka na kati ya peuple congolais. Ete va défendre ma belle na bango papa telemisa bango. Ete à 30 centimètres mon côté que na ba Rwandais. Est-ce que toko kobondela na poko lelo? Bondela ete à 30 centimètres mon côté que na ba multinationale par la force. Non. Non, non, Nzambe tota. David abondela ki ete yo Goliath oyo ozoya na ba arme nyonso yango ndenge secrétaire général ya ONU alobi ke batu wana baza na ba arme sophistiquées. Alléluia. Mais biso tozotombola kombo na Yesu, 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 Yesu sala. Alléluia, sala papa. Ala na kombo na Yesu. Alléluia, ndenge David alobi biso totelema na kombo na Yesu ete totatela elonga, 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 elonga. Nyonso mabongisi na bango nyonso ekokisama te, ekokisama te. Au nom puissant de Jésus, mabongisi na bango ekokisama te. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tobeleli ete Nzambe apambola Congo, Nzambe asangisa ba Congolais, azala lokola mutu moko, division ezala te na kati ya ba Congolais au nom de Jésus. Alléluia, bénédiction na Nzambe. Tozobondela tozotika mapona mina maboko na Nzambe ete élection oyo eleka malamu. Alléluia, bangonde balingi élection esalema te, ete balingi ete désordre ezala. Alléluia, totiki élection na maboko Nzambe ete Seigneur, gouvernement ozobomisa élection oyo pesa bango mayele sunga ete kimia ekotana parti nyonso ya Congo, à partie orientale pe partout ailleurs. Tosengi kimia, kimia tozo déclarer kimia Nzambe, kimia Nzambe, topamboli Congo et la prospérité, la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Tosengi, alléluia, l'excellence pour ces pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire Nzambe et monisama na kombo na Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Tolobaki était au Bandako Kende Usikate. Mais avant aussi, ça, Tozo Senga et Nankolo était à exposer, ba infiltrer nyonso, ba très nyonso. Nyonso wazali, côté Kamboka, pona mbongo. Alléluia, Seigneur a exposé bango était, bakansa te makambazo sala bazo monana te. Alléluia, Seigneur a frappé bango d'aveuglement. Et dans la bango ba terroriste. Et Seigneur a frappé bango d'aveuglement, a exposé bango. Bakoye n'embuscade ya bazalendo, bakoye n'embuscade ya force armée. Au nom de Jésus, bakoye n'embuscade ya service de la sécurité. Au nom de Jésus, bakangama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur à votre fils. Tozobondela particulièrement pour le président. Yangonde tozobondela Moutuna ezolukama. Yangonde tozobondela teloboko na Nzambe filika e batela mokozi mboka, batela mokozi mboka. Au nom de Jésus, au nom de Luka, au nom de Bongisa,
ete babomahe ekokisamate au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Na ebisi binoke na basoda mukuru balobaka ete ko déjouer attentamana. Attentat nyonso spirituel, attentat nyonso ya eza la bazaba dan. Ete Alléluia. Akufate au nom de Jésus. Alléluia. Ça me protéger vos Kozamboka. Alléluia. C'était ce qui est azaté. Le pays va encore sombrer dans le chaos. Alléluia. Au nom de Jésus. Malheur au côté comme la Mbokana. Na kombo na Yesu. Est-ce que toko kumisa nzambete? On a Zambe asali na biso na poko alelo tolobaki ke toko kende. Musika te pona. Batualala lobi misala. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Notre Dieu pour la grâce na yo accordé biso na poko alelo. Toya kobo de la ponatina mboka Congo. Papa oto sengite papa yonde kokisa yango. Bate la mboka na makila yese couvrir mboka na. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Grâce na yo ezala na mboka na. Bénis ce pays-là. Minere obazolukana. Papa multiplier yango na sa mabele wana. Et comme belé. Au nom de Jésus, sangi sambokana. Sangi sa peuple, nous sommes à plus de 450 tribus. Papa, salabango basala mutmoko. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers le Congo, vers le président, vers les Ouazalendo, vers toute la population congolaise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, papa. Au monde à peuple wana. Makila ya peuple wana eganga tina matoi na yo na poko alelo. Ba innocent. Ba kufi na masumu na bangote. Ba zokufa na masumu na bangote. Papa makila peuple oyo. Eganga na matoi na yo. Venge le sang congolais au nom puissant de Jésus. Venge la souffrance de cette population. Au nom puissant de Jésus, au Seigneur, vengeance, vengeance, intervient Jésus. Agis Seigneur, agis. Parce que vous allez tomber. La justice, nayo. Na kombo na Yesu, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Et Nzambe ya David, ote kobonde la poko alelo. Nzambe oya kweisaki. Goliath nyonso bakweya. Au nom puissant de Jésus. Goliath baza ebele. Balingi ete mbokana eza ebongate ekoma malamu te. Mais Nzambe akota makambwana a protéger peuple nahe, a protéger mbokana. Yaya soki nano sabone te sabone na yo. Pesa pe invitation na mutu susu. Bo partager de konanga. Yango na de konanga programme na biso échanger tokomi mukolo ya samedi nangonga 18h yango nde okomango na agenda na yo tozalaki kokutana mukolo ya lundi nangonga 23h mais programme échanger tokomi siko na mukolo ya samedi nangonga 18h programme na biso ezali mulai mingi penza te ezali plus ou moins 20 minutes et toya ensemble tokutana tobondela et tomona changement ekota namboka Congo ba mikonzi bazali kosala na ndenge na bango mais sur le plan spirituel yaka de konanga yango de partager et bo like tant bozali koya boye bo informer pe bande konsusu mais pe au s'abonner pour ceux qui au s'abonner te au banda koyeba makandenge ezali koleka te mais ceux qui au s'abonner au banda kozwa notification en temps réel de konanga yango nde to benga batu mingi baya ete tant tozali ensemble ezala na mokili balobake l'union fait la force de konanga like okomona ba coordonnées na biso ezali na description ezali kaka pona prière ote mais tozali na ba programme na biso yango nde bo landa pe ba programme na biso ndeko nanga
tozali na ba prière pe na ba culte ya pokwa nyonso pe tongo nyonso pe dimanche nyonso yango ndeko na ngai yaka ete tobondela Nzambe. Yango nde tozali kosenga lisusu ete bo soutenir pe œuvre de Dieu même en direct boye okomona pembeni na yo soki oza na téléphone na droite na yo symbole wana ya dollar ou bien na ordinateur na se ya chat na yo okomona yango okoki pe kosunga mosala Nzambe en direct. Mais à part wana ba coordonnées na biso financière ezali wana kozanga te programme échangé tokomi nde mokolo ya samedi na ngonga 18h. Tant tokomi wana ndeko na ngai tokomi na suka tokutani susu mokolo ya samedi prochain na ngonga 18h. Mais ndeko na nga kozanga te kozanga pete ko inviter bato mosusu ete baya toya kokutana. Mais toutefois na pokwa lelo pe tozali na culte ya pokwa ya liboso ya kokende kolala yaka ete to prier susu ensemble. Nzambe apambola bino au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.